Voilà, bonjour très chers fidèles téléspectateurs, il y a OCA Télévision du Congo. Bienvenue dans votre émission Vérité en Mboka. Vérité en Mboka Lo, et puis ça mène à moi Mboka Darel Impolo, les descendants d'Impolo Maurice. Derrière les caméras, là je vois Kabouya, l'homme puissant, un caméraman pas comme les autres, un caméraman qui manipule 3 caméras à la fois. Pourquoi pas de dire un grand merci à toute l'équipe de OCA Télévision. Là je vois Cordon d'Acosta, pourquoi pas à Maman OCA. Pourquoi pas à Grâce Mabilo qui nous suit depuis quelque part. Voilà, sans plus tarder, nous allons recevoir nos invités. Oyo Tolingila Kina Bango, Mokolo Lelo. Donc, bazab invité au Boyebi comme d'habitude. Dès que vous na kusolana ba on a maimatali mboka, na maimatali seni, na maimatali sanjo ya gouvernement sama lokonde, na maimatali état de siège na maimatali lisusu mort ya ndeko na biso congolais oyo azalaki na mboka ya Inde na koyeba kosala kotanga kelasi na ye mais akutanaki na libaku oyo ba indien babomi ye. Donc na maiwana nde tokoyeba na kosolola na kati ya plateau na biso na mokolo ya lelo. Sans plus tarder, nous allons recevoir nos invités pour na koyeba na kobeta mai tolengela kina bango. Voilà, mbote mwana mboka. Mbote camarade Darel Polo na PCP mbote na bandeko Barolanda biso sikoyo ya lingai Petit Lumumba Josué Bung le résistant et cadre à Nouvel Élan et cadre à Lamuka en même temps et na sepeli mingi na invitation na yondenge obengi ngai enfin que toso la makambo etali mboka donc merci. Voilà, na loboko na ngai ya mobali nazali na ndeko mususu oyo azali pe moko ya ba communica na kati ya parti Nouvelle Élan. Ye moko akoyeba na ko se présenter pour ne pas massacrer son nom. Mbote mwana mboka. Mbote ndeko journaliste, mbote na ndeko résistant, chef de file Lumumba. Moi je pense que Lumumba a vraiment azali akufate. Na pesi mbote pe na pesi bandeko nyonso ya est mbote na pesi pe ba enseignant o baza marginalisé na kati ya société ba fonctionnaire nyonso parce que ba benga kinga ko yebisanga que ba pasteur bazolonga la bango ba dim ngala lobby bo s'organiser parce que pouvoir est illégitime dans tous les sens. Tous les Congolais aza marginalisés pe na pesi bandeko yo bazo travailler na ba chinois bato baya na étranger ba futa bango 2000 francs par jour tozana bango de guerre to défendre bango yango to bibi baya baza ba résistance so to longo pouvoir illégitime à ce moment là ba pouvoir na golongwa na yego bima na kati na bango sala pona ba intérêt na bango doit être travail aux à respecter. Voilà, to continue toujours na yo pona yo bilan nini oyo koki ko sala na gouvernement sama lokonde oyo eyebaki na kokokisa sanjo na yango. Gouvernement Bobengi Wario n'a pas respecté le principe de polysémisation à concept. Wario est quoi que s'appelle que Moïbi. Gouvernement a bimi na violation à constitution. Ils ont produit la corruption. Ils ont gouvernement a coopéré en COP. Au moment où basalaki na tomana na mokilité majorité na moment ya mandat na cour ya mandat changé et respecter ni constitution te ni nanité pe bozaki okurata ils produit ya bato bana ko se corrompre na kati ya bato alerte ya parlement na lingina loba ke gouvernement ya wario eza le seul gouvernement na monde eza munene mingi 56 ministres na comparé na ba pays net. Chine, c'est 30 ministres avec un budget que vous ne pouvez pas comparer. États-Unis, bah conseiller, na ba ministre ya Biden, baza 24, ya conseillers principaux. Ce qui est en France, bah ministre titulaire, baza 16, plus ba vice, bah sali 30. Ce qui est na Poutine, na Russie, au moment que baza, non, même à table na Mali, bah sali coup d'état, baza 28. Mais biso tozo mobilisé 3 milliards point 5. Tous en a 36 ministres, pardon, 56 ministres. Au monde, ils ont déjà début à chèque. Donc maintenant, on est à niveau de forme, à fond. Gouvernement et qui est lobby mobilisé
36 milliards dans 3 ans, chose impossible. Or, basali ba réforme était na année et l'équipe basali déjà ba mobiliser 3 milliards point 5 na niveau interne, ba mobiliser 12 milliards te parce que bazaki obligé à faire la réforme, basa la compagnie de FMI azaneti gardien ata la comment bazo dépenser mbongo à l'état, comment ezotambola mais bazaka na programme formé na FMI te. Tozomona ke eza échec. Toke na deuxième volet. Tobisaki bino ke eza produit ya kimuyibi, babandi pe na kimuyibi. Omona ke soki tolobi ke bilan na bango eza largement positif parce que eza na pillage na kati ya RAM. Lelo tozoleka toza na troisième vague eza makasi ya RAM. RAM eza na ligne budgétaire te. O eza musala ya ba wario oyaki kosala. Deuxièmement, bawario baye officialiser esclavagisation ya Rwanda oya a colonisaka RDC ko officialiser que richesse ya RDC ezala exploiter nyonso na Kigali soit na Kampala bawario nde basali musala wana. Est-ce que parlement na biso ezaki au courant? Je ne pense pas. Elingo lobake mission ezaki ya ko détruire le peuple congolais. Na niveau ya diplomatie yango zomona ndeko nani Wayambo, pouvez me rappeler son nom, c'est Boketu bakangi na RDC azaki enfant orphelin orezaka boye soki mutumo ya pays bakangi aza opposant azala nani azala diable, vous avez tout un impératif ya ko soutenir ye. Est-ce que boyokaki pouvoir na biso oyezo yemba ke diplomatie en avancement et ça qui est l'autre côté parce que pouvoir public so biso tozi pouvoir na bawo bazo soutenir biso na bawo bazo soutenir biso te ozalana toza obligé à soutenir yo parce que président de la République gouvernement ezaka full to tchaka basalite nyonso. Deuxièmement, yango boyoki na Chine pardon na Inde babomi congolais. Est-ce que yo ki gouvernement basali ta déclaration moko? Voilà. Est-ce que to conclure bilan na bango est totalement négatif. Ya romona ke bayaki koyiba nde ba congolais bayaki ko remplir mission à mettre na bango Kagame ya ko officialiser exploitation minière na Kigali pe ya koyiba ba congolais RAM. Voilà to kende na mboka ya mwana mboka Lumumba 100 jours ya gouvernement Sama Lukonde gouvernement babengami ba Rwario et le gouvernement wa to moni bango lisusu ko defa mbongo et 100 jours na bango. Bon, Yambona répondre, je crois il faut tout mégamper au ça, analyse tout, pourquoi il faut tout ça, la bilan il y a 100 jours. Et puis, après bilan, il faut tout ça, la exercice, ni après qu'on se calculer. Et puis, par rapport, il y a quoi, il faut tout ça, la bilan, on a. Et pour répondre à la dernière question, je crois qu'il faut tout ça la bilan par rapport il y a un objectif fixé plutôt il y a 100 jours et bisonyo surtout ebaki objectif wana il faut 8 ans plan et 8 ans na vision à chef de l'état au moins automatiquement ascendance mobimba otoko matina mutu ya ndeko Tshisekedi au mona ke ndeko Tshisekedi ali n'est-ce pas censé aux à la chef de l'état chef de troupes donc porteur il y a vision à la chef de l'état. Mais au moment que le gouvernement a constitué, gouvernement il y a union sacrée, entre parenthèses, mais au lieu chef de l'État porter vision au moment que chef de l'État n'est acquis que concité battu a vision à battu. Donc elle au moment est tricolore que tout est même multicolore. Donc c'est un peu compliqué pour nous évaluer en termes de la vision. Et puis, surtout, moi, si pourquoi il faut tout ça, la bilan il y a 100 jours. Au moins, tant qu'on va sur exemple 3 ou 4 ans, au travail pendant 3 ou 4 ans, mais seulement n'est-ce pas s'il y a 100 jours, babi, il faut bien évaluer. Parce que, on peut ça, la chance au travail malamu pas faire continuer yo mission na otina sukato pas interrompre pas pesa de monsieur chose qui ne se fait pas dans notre pays tant ba évaluer mutu 100 jours ezara na l'idée dans l'idée sous d'autres c'est comme ça aux an mandat il y a 3 ans aux an mandat à 4 mois mais tant au commune à 100 jours il faut pas évaluer yo ba est-ce que par rapport à l'objectif
est-ce que ba o babengi ba signaux fort et pesami pendant 100 jours. Mais tant que toujours le gouvernement et Wario, on est chez nous dans notre pays, c'est souvent les noms qui impressionnent plutôt. Dans le passé, on a appris le terme technocrate parce que Matata Pogno a été nommé Premier ministre à Bimisi gouvernement des technocrates. Et aujourd'hui, on nous parle des Warriors. Pour la première fois, quand j'ai attendu le mot Warriors, je me suis référé à un film de Ninja Warriors. Donc c'était des purs techniciens. C'était l'image de M. Samaloukonde inculqué, n'est-ce pas, dans le Congolais qui gouvernement il a ici. Quand on va biminer na kumbu ya Warriors, on a trouvé que bon vie sociale là bas congolais automatiquement par rapport à ça justement vous m'avez compris. Donc toi n'est causé la gouvernement on a social, donc le social est ali le principal, donc voilà né na le bara social est ali il s'appuie amener na lokolo so bongisi ba misapi misusu ya muke amener no bongisi yangote omonya tolati li pas pour immortalité, mais le contraire nango ezara un peu bien toi n'est causé la le social. Mais voyez là où on a eu tout koloba les objectifs fixé na social wana talata gouvernement royaux et bi avant royaux et ala qui papa ilukamba atika qui tout ça kutu kabila te puis c'est kabila ali passé moko bon récent mais moi kala aussi mais récent ou plus récent ali ilukamba atika qui ba pris n'est-ce pas il y a ba vivre frais plutôt ba gelé combien les lieux communes à combien déjà photo banako bilan ali largement négatif sur tout le plan. Je crois que Ali situation le vécu quotidien à Barna Congo qui ne cesse de se dégrader et c'est là dû n'est-ce pas dans l'Obaka à l'UDPS qui aujourd'hui au sommet de l'État n'était pas préparé à diriger ce pays. À Momoni Banamboka rien n'avance jusqu'à présent le vécu quotidien ne cesse de se dégrader, donc on n'a rien espéré pour le gouvernement royal. Dans un état sérieux, dans un pays où tout ça rapena mibeko, mais les lois est allé de mission, hein? Donc voilà de mission puisque partout dans le secteur nio surtout batubali obenarole la sotali les lois même dans le secteur il y a ba métier ba grève un peu partout Transco récemment moni baito en grève donc partout, mais demande de toi qu'est-ce que ils ont continué voilà ils ont continué, mais demande de toi qu'est-ce que ce gouvernement et de royaux est venu changer, et puis pourquoi on doit les renommer les royaux au moni bisototik un peu que moi je pense que Bali beaucoup plus le peuple n'est pas dupe et tout ça je crois que c'est le peuple qui en subisse et c'est dommage. Voilà, merci beaucoup mon mboka wana eza maloba ya bandeko na biso ya nouvelle là pour na maimatali gouvernement ya Samaloukonde donc 100 jours na yango ezali déjà bilan moko négatif na kopesa yo maloba na kopesa maloba mais na ba accélérer mutu na mbala moko toyeba na kokende parce que toza ko courir derrière le temps lelo to moni makambo ya seni eza toujours donc eza toujours traumatiser ba congolais balobi seni ezala dépolitiser wana eza ngambo ya la muka et confesseur religieux kuna baona bango eza kosimba te tozomona ekomi le rôle à 6 contre 2. Est-ce que na alire au makambo eza kokenda na 2023 vraiment tokozwa ba élection ou ekozala crédible et apaisée? Voilà, on a complété réponse à la première question sur le bilan de monsieur. Mais Ilukamba plutôt Samaloukonde avec le royaume, ils ont hérité un budget à 3 milliards 500 et budget à 3 milliards 500 wana au Monake Nakati nous avons des institutions qui coûtent cher à la nation. J'ai déjà ça compté détournement et depuis des détournements qui se font ici dans ce pays. Mon a que déjà institution le roi parlement Nabisha Sénat et Assemblée nationale ils ont compté institution moro budgétisée 500 députés 180 députés quand a budget on a 3 milliards 500.
Et Ndeko Chilombo Ali n'a plus de 800 et quelques conseillers. Des conseillers principaux Baliwana, des conseillers simples Baliwana. Donc, qu'est-ce que vous attendez à un gouvernement qui a hérité un budget de 3,5 milliards? Et pour nous répondre à ta dernière question, le peuple est souverain. Bisoto Sengaki de politisation à Séni. De politisation à Séni, pourquoi? Parce que mon tantôt qu'il y a une élection en 2023. Et ça a été le réalité, on a vécu en 2006. Le regretté Hugo Tanzamba Koufaki parce qu'il y a eu affrontement entre groupe armé et Jean-Pierre Bemba qui s'est réclamé lui aussi gagnant l'élection. Et ce qui s'est fait en 2011, Oyo Ndeko Tshisekedi après Taki Serma, il n'est pas allé gagner. Et puis Tricherie et Sami Nandenge à Bosoto à Salité en 2018. Et c'est répété d'ici. Ce monde en 2018, c'est la pure. Alors, Tosenga qui dépolitisation parce que dépolitisation en Séni, tango banamboka, souvent namboka na biso quand il y a des élections, banamboka ma toujours na Sambula et zala mbula tebe ya racine ya bénédiction, mais ici tango tozala na élection moni banamboka na Sambula, c'est d'abord ali sauf s'il y a sacrifice ko pona et puis par après on moni que un groupe ya batu ba sali moi sabotage, saboter l'expression du peuple ba ki ba coopérer de toboya kitobi balongola na kati ya Séni ba politique que c'est la neutre dépolitisé comme ça ce qui est aux ala Tshisekedi Etienne plutôt Félix Tshisekedi a gagné et qu'il n'y ait pas de réclamation ce qui est aux ala Moïse Jean-Pierre Bemba le président et lui le visionnaire Fumu Pamuzitu donc d'être Senga qui dépolitisation en CENI mais récemment on a été n'est-ce pas à l'Assemblée nationale pour manifester avec le mouvement citoyen. Vous avez vu comment est-ce qu'il y a eu de bavures policières. Vous avez été sur le terrain. Moi-même, j'ai connu une fracture annulaire dans la main gauche. Je crois dans une fracture parce qu'on demandait la dépolitisation de la CENI. Alors, moi, ce que j'ai remarqué avec le régime actuel, c'est que le même système qu'hier, il ne faut pas comprendre que nous, la Moukatouali, plateforme à Libosoto, c'est une dépolitisation. Cette lutte, combat et bandal, n'a fait Tshisekedi Mtabandé pour la dépolitisation en CENI. Mais si hier on a été d'accord tous pas dépolitiser CENI, pourquoi aujourd'hui on devait contre plutôt système plutôt politisation en CENI? Alors, moi je crois que combat nous l'avons hérité de Tshisekedi et c'est fort dommage lorsqu'on constate que le même système qui nous avons déploré hier, aujourd'hui c'est le même système où il y a une alternance avec Ndeko Tshisekedi, où tant que tout le monde a une alternance en fait, que non, alternance c'est que changer Makambo. Mais par contre nous remarquons que l'alternance n'a servi à rien et là, mon côté, c'est le même système. Et comme je le dis, il y a la personne Kabila et le système Kabila. Et aujourd'hui, Banamboka, il faut reconnaître que si la personne Kabila n'est pas là et qu'il serait camouflé dans Ndeko Félix, mais le système Kabila est là. Pour preuve, aujourd'hui, M. Tshisekedi est entouré d'un bateau Yobazaki, Lobina Ndeko Kabila, Oyo Kabila, Yemoka Lobaki, que je manque 15 personnes de confiance autour de moi. Bato Yazangaki, Bangoana, Lelo, va constituer le système. Kabila, Lelo et Alina forme Ndeko Tshisekedi. Donc voilà, je ne vais pas monopoliser la parole pour Nakolo Banamwa beaucoup c'est Angwana. Merci beaucoup. Moi, Namboka, tout Zalanga Munayo, Ndingo Zomona Makambezo qui est la Nangambu ya ma confession religieuse. Est-ce que en 2023, tout vraiment maponami ya malonga et nakati ya institution wana ya CENI tout mutu oyo vraiment oyo akotombola moto na ye na koganga makasi koloba te mbula oyo mutu a gagné élection ezali mutu songolo sans que azala na kati ya char de combat sans que azala entouré na basoda pour que aloba bosolo. Merci Ndeko. Réponse aux Zoyango, mais Tolingito le papel est très important. C'est que Bila 100 jours, Moutobim Sango, un ancien président américain, j'oublie son nom, Atikala Kosa la messe Nangote. Mais comme on a que Batbazangi Bilo Kosala,
dépenser pe mbongo ya peuple congolais bakenda ko sala messe pour na bila ya 100 jours bilango ezaki nini malhonnêtes qu'ils sont ole baloba ke to escroquer peuple congolais baram to teki bango minéré na bango na Rwanda baloba kyango te mais tato loba maintenant pour un problème ya Seni vous savez ancien président Félix Houphouët-Boigny disait hein, la paix n'est pas un mot, c'est le comportement de tout et chacun qui constitue la paix dans la société. Comment on a que biso to moni vive expérience a passé, to lobité, to dépolitiser Seni, to dépolitiser Yango, to tia à 80% battu la société civile, d'ailleurs à 85%, presque 90%. Biso tokoya na 10%. Bango bazui 90%, biso 5%, tozanete observateur. Mais bato sa bilo nyonso bato société civile. Mais bango baboyi bake. Biso eloko to boyeza makambo ya makambo bakete. Eza net ke mabe ekangami kote kendaki. Bango ba politiser Seni. Ya kosala structure ya 7 membres. Ya komona ke président akouta na société civile obabengi confession religieuse yango moko eza na bitumba koyokaneza te radicalement opposé pe komona ke ndambo etikali ya ba union de corrompus parce que jamais komona ki muyibi ezala sacré lokuta ezala sacré corruption ezala sacré yango ngana benga kango union de corrompus bango moko kuna pe baza totalement divisé to yebisaki bango ke eza mariage ya ba hypocrite o esuka toujours na kolela Katumbi alobi akotinda ba délégué te Kamere oyo aza en position ya faiblesse INC akotinda délégué te Kabila qui se réclame de l'opposition pseudo-opposition akotinda délégation te c'est-à-dire bao bakenda na voie ya politisation ya Seni baza bloqué mais biso de seki bango ke to politiser to dépolitiser yango so to kenda na voie na biso mais toza bloqué te yo ozomona ke baza vraiment bloqué na mur yango tozomona ke bakoza les jours à venir bakozala na bakoya na argument ya dialogue yango moni biso to bimisaki réforme na biso to proposer ki yango pe bokozala sans oublier que IDPS banda makambo na ya politique atikala ko proposer tata phrase moko ata moko te na pouvoir. Mais biso au moins de bonnes fois nous avions proposé d'abord là des propositions de sortie de crise, loi organique organisation et élection, Seni, puis loi organique fonctionnement de j'ai oublié la troisième parce que j'ai donc 3 déjà te proposé. Yango zomona ke na ndenge tozo kendele ça nous rassure pas. Et ce qui est encore plus malheureux, c'est quoi? La tribalisation des institutions. Ce qui est malheureux encore, une fois de plus malheureux, c'est quoi? Vous avez un président de la Cour constitutionnelle de même espace géographique. Vous avez Moutou Oyo, il y a même espace linguistique et géographique. Or, cet groupe linguistique va représenter 10% na ba groupe mususu linguistique ya na société obobengi RDC. Et on mona que la tribalisation de l'institution ça ne nous amène pas la paix. Parce que qu'on a Dodo Kamba Lobby, Kadima ou rien. Kadima ou rien là il se trompe. Il s'est comporté comme un petit voyou dans l'audience de la confession religieuse. Catholique aussi lui dit on va voir toi et nous. Si le pouvoir craint catholique a fortiori toi qui n'a même pas l'église Bozana Bakiosque. Donc pour dire que na lire tozo kende ça nous amène pas la paix. Pelo muso boye bake ezai problème pe ya critères de candidat ou na ça aspect ya ba bo bakena na loi na problème ya politisation ya baseni. Critères ezai que muto ako comme président ya Seni o ya adhérent na parti politique te. O ya zaka candidat te. Mais côté la ba tweet yande ko Kadima o ya banda ko etité pour monsieur Tshisekedi. Pe azaki espère na matière électorale na présidence na monsieur Tshisekedi na 2019-2020 azaki expert na présidence ya na makambo élection vu que parcours na yewana et mona que bandeko catholique vraiment je les félicite beaucoup l'église catholique nous sommes fiers de vous
de ce que vous faites. La RDC ou la nation congolaise est fière, tellement fière de vous. Au moment où ba tweet na ye, cause l'espère na présidence, na matière électorale, et l'ingoloba, a déjà na parti pris. Peut-être paraphraser, Papa Tshisekedi disait, si vous voyez un président de la CENI être soutenu par un parti politique, c'est-à-dire qu'il y a déjà un problème. Donc les problèmes, eza ke bandeko oyo bakoli na petit ya tricherie banda na ba classe na bango bazi pouvoir na tricherie bayebi ke na sens rationnel na sens honnête na sens de réformer l'institution un président de la CENI rationnel courageux exceptionnel bango bazwa 2%. Ils le savent, ils sont conscients de ce que je dis. Raison pour laquelle bobangi za yangwana pena ba s'il vous plaît. Les Congolais disent que en Afrique, le président Mokote a organisé l'élection à perdre dans le premier mandat, c'est faux. Dernière élection na Madagascar, le président na liste a bimaki 5e place. Il a organisé na mandat na liboso 5e place. Mais c'est que c'est bien que c'est une élection rationnelle parce que na niveau international a perdu déjà. Vu que a commettre erreur ngana baki na banda osambela ke satana amvuteye pa amvuteye ko tinda batu na ye bakende ko agresser bakende ko sala attentat na cardinal Ambongo oyo batanta kate o basala kate même Kabila na la asala yango te Mobutu asala yango te parce que bayebi ke lokwa na to estika la osala mate bango basali yango échec na bango liboso yango na pe bazo gérer bien te incompétence za notoire ignorance za pe notoire. Peuple congolais olingate azala humilié jusqu'à ce niveau-là. Voilà, mon mboka Lumumba to zongela yo lelo oyo état de siège depuis mokonza mboka décrétaki tout monde déjà 6e prolongation nango et outil déjà au Salema. Et na kati ya ngambu ya este kuna batu baza ko continuer se ko kufa. Et mais to kozonga ce moment muke na o profiter pe mbala moko oyeba na ko pesa point de vue na yo par rapport ya comportement ya la police na biso ndenge baza ko se comporter et pas ba manifestant aussi longtemps na est kuna tozomona baza na besoin ya batu wana ba paquet o bazo bimisa pas population toza na besoin ke ba bimisa kuna na est pour na koluka kokotsa kimia mais état de siège tozoyeba te nani aza ko profiter na état de siège parce que tozomona même ba photo zo circuler ba vidéo zo circuler ba soda baza na kati ya libulu ya carrière tozo comprendre te est-ce que eza état de siège to eza façon moko ya koluka ko profiter na minerai ya mboka na sima ya état de siège malobo mboka Bexi ndeko ngai na analyse na ngai ezo ko engager ka ngai moko je conclue pour dire que ali quelque chose qui est en train de s'exécuter venant, n'est-ce pas, de multinationaux, venant de la communauté internationale. Pourquoi déjà vous devez retenir que M. Sarkozy, il était encore au pouvoir, à l'obakelo moko alobi que la RDC doit savoir que la géographie a ce principe, a ses lois, et que savoir partager les richesses. Mais quand il faut partager les richesses en France, France ali na ba pays monsieur ali pays frontalier le roi ba Suisse et ali ba pays frontalier na France. La France n'a jamais partagé ses richesses. Alors, il fallait qu'il ba exécuter plan wana, ba OK ko exécuter en côté puisque Kabila moni Kabila sa biso mabe moni lelo mwana mboka o biso to tiaki pena motema makasi Tshisekedi akomi ko signer babilo mususu yo Kabila kutu étranger yango tolo ba que c'est le même système Kabila s'est camouflé to mitu na ba question est-ce que de balobaka que ndako ezikaka moi mingi kana moi bana ndako de quoi ali wana est-ce que ali ko exécuter te le plan n'est-ce pas pour na partage ya Congo et si quand ali ko baba na mboka to fungola maye le bongo na biso to fungola yango est-ce que ali te na plan oyo ali déjà en cours d'exécution plan machiavéliste pour diviser n'est-ce pas notre cher état le Congo état de droit plutôt état de siège l'autre ali na 5e to 6e prorogation ya état de siège to kende est-ce que les objectifs, la sécurité, on comprend que les militaires
ont les affaires en main, mais la tuerie continue toujours. Banamboka bali ko boma bango ko papa bango. Maintenant, se demande plusieurs questions, à savoir qu'est-ce que l'état des droits est venu résoudre. Question, il y a état de siège, je crois, Ali, très sensible. Est-ce que et Ali plan oyo, il y a plutôt découpage, il y a état na biso monito sali ko sa analyse, peut-être Ali pe na cadre ya bongo. Puisque dans le pouvoir Yandeko Tshisekedi, je crois, où Ali na comment on appelle na solo boye Ali na noté justement. Donc tu ali un peu na analyse wana. Le Congo a subi plusieurs tentatives, il y a découpage ya mboka na biso. Oh, il a déclaré état de siège. Ben nandenga na yebi na moi mayelenga na ali nango tant ba bengi état de siège, ba généraux militaires a ju gestion ya entité wana. Mais tous un exemple, toali na kati ya ndaku. Nyoka koti na kati ya ndaku. Poto bo manyoka wana. Eloko ya liboso photo sala to kanga porte to pelisi ba mwindati. Desko to gomo luka na kati ya ba chambre na ba torche, mais tangu porte za ofongwama. Bino taboluki e omona na kane botike porte ofongwa nyoka bimi. C'est ainsi tonto sa banalise omona que STRDC sécurité ali et ali à plutôt frontalier na ouest ya Uganda, ouest ya Rwanda. Et tangu biso toali na sécurité mais bango kuna bali na sécurité bana plutôt biso toali na sécurité bango bana sécurité. Donc to meka pe ko analyser est-ce que état de siège et ali une sorte plutôt une façon il y a donner facilité n'est-ce pas na bandeko na biso bali na frontière na biso ba exploiter ba minerai na biso tozana oyeba que ndeko Tshisekedi a wite ko signé n'est-ce pas na cadre ya partenariat avec le Rwanda usine ya raffinerie ya ba minéraux ya biso bando traité yango kuna na Rwanda au Kagame a donné 5 millions. Oui oyo pe ndeko Kabilo tobenga ki étranger ozaki kosala yango te na ete oloba ndaku etumbamaka souvent kana mwana mboka étranger soka ya tumbi mboka moni c'est différent na mwana ndaku en tout cas aza na facilité ya kotumba yango par rapport à étranger puisque étranger boza peut-être na idée que non ninga eba osama be mais mwana mboka boza na idée te yango mwana mboka oza beaucoup plus mingi na intention plutôt na facilité ya kotumba mboka par rapport à étranger. Kabila totaki lobby étranger, c'est que Félix il fait aujourd'hui, ce qui a la Kabila a beaucoup plus accentué. Mais le monsieur n'a pas fait le bavure de Gossala Lelo. Tu me un peu quoi analyser. Le la bakangi ba frontière té état de droit normalement il faut que nos frontières soient fermées. Mais nos frontières ne sont pas fermées. Yango tomeki kotala on a hypothèse mi ba l'hypothèse ya mi ba ya du dossier ali soit ezali plan il y a impérialiste pour n'est-ce pas couper parti wane comme plutôt na tiers disposition moni ba sécession ratamo mingi na mboka na biso ou deuxième hypothèse ezali plan oyo n'est-ce pas accord ya Emera ba Rwandais ba na mboka na biso on se débarrasse du dictateur Mobutu après Mobutu tango akei nous allons partager les richesses du Congo. Vous comprenez? Et puis, tant que partager le richesse ya Congo, accord wana et Emere lobby que non, Rwandais va rejoindre une étendue à Mbokanabiso. En attendant, je vais chiter to ebi affaire minembwe. Tu vois, c'est biso to la pungia ba bébé. To la li pungia ba bébé tant to la muki, to moni minembwe et komi ya ba nyamulenge. Tant to tuni ndeko Tshisekedi alobi ba nyamulenge ba ali ba congolais. Oto yambi ba on a 97 na époque ya ndeko fait Mobutu mais lelo Tshisekedi abi ba nyamulenge ba ali ba congolais. Je n'en fais pas un problème to ali biso surtout ba habiter un monde devant apprendre plutôt à vivre les uns à côté des autres. Ce n'est pas un problème so ba ali ba congolais yemta comme si ba congolais en tout cas ce n'est pas un problème. Mais ce qui nous inquiète ici, tant que proclamer état de siège. État de siège, là, qui sont censés, eux-mêmes, n'est-ce pas, sécurité, côté wana, mais les mêmes habitudes, n'est-ce pas, le même pratique qui se répète. Donc, on se demande, est-ce que Eali Nelo, comme Sali, n'a il y a état de siège? Oyo bango ba bombeli biso mais ici j'appelle à la vigilance ya bana Congo nyoso population
Mboka na biso subi à plusieurs fois tentatives, n'est-ce pas, il y a découpage. Et à li plan, il y a impérialiste, le multinationaux, n'est-ce pas, pour découper Mboka na biso. Tous à Mayele. Awa tokomi na 5e prorogation, il y a état de siège. Peut-être au comme en 6e, au comme en 7e. Au moins, la prorogation, en gros, tu as analysé récemment, le moment où les canards seni. Parce que il y a l'Obaï qui a l'état de siège jusqu'à ce que Kimi Rokota. Voilà. Donc ça va continuer. Le col les okotate et continuer. Est-ce que le col les continue? Moi, récemment, va être koloba au katenga, loi mo va être koloba que non prorogation bandos à l'automatique et à ressources dans l'Assemblée nationalité. Je suis dans les analyses. Je fais la lecture sur les intentions. Tu sais qu'il a préféré à ton usine à raffinerie en partenariat avec le Rwanda à ton n'est-ce pas, na Rwanda oyo biso toali na problème, n'est-ce pas, il y a chômage, peut-être moni Congo tozangi espace te pour ton mawa, mais na cadre de partenariat avec le Rwanda oui ali reconnu pays agresseur, n'est-ce pas, de na lobi ndaku muto atumbarango mingi ezala kaka mwana mboka to mwana ndaku. Donc voilà pour na conclure. Récemment monaki to sambi na Rwanda, to sambi na Uganda sur plutôt affrontement na bango basala ki babundaki na sol na biso ba congolais ba kufaki. Justice internationale au Rwanda et de dommager biso 10 milliards. Mais moi na mboka Kabila kutu te Tshisekedi dans le bino bo futa na bino angote bo garder mon na bino. Mais 10 milliards on a soyaki na mboka na biso. Eux qui résoudre combien de kilomètres de route. Toi n'a problème. Donc voilà pour monopoliser, pour ne pas plutôt monopoliser la parole à Sukaka wana na musika. Voilà, merci beaucoup. Pour les cambango et pas ya ndeko lelo oyo état de siège. Bilani oyo ko sala na état de siège wana parce que ba tuerie na ngambo ya est ils toujours kaka kokoba. Est-ce que ils na bato baza ko profiter na sima ya état de siège wana? Toute population a vu qui na sima ya état de siège. Merci ndeko. Na question tuningai na kolobake. Il faut to sala ngona ilo babenga kake contexte. État de siège euti wapi? État de siège euti ke bana classe ba congolais babanda ko manifester. Parce que lala na ba mairie et tindi Monisco parce que contre Monisco. On to solo ba cause et tindi Monisco amisanta qui coincé abandi ko funda gouvernement. Monisco alobi boy biso toyebisa ki gouvernement na bino ba généraux oyo baza na complicité na banani na ba rebelle pe na ba pays agresseur na peut-être so des jours landa ki RFI. Rwanda za pays agresseur, Uganda za pays agresseur. Mais gouvernement na bino yende a protéger ka Rwanda, yende a protéger ka ba rebelle, yende a protéger banani ba généraux baza na complicité ya nani wana. Eloko wana e pertibaki gouvernement e bangisi yango batiaki état de siège pour que bana wana bandeko na biso wana ya Beni ya banani wana ba manifester soute. Ezaki nangote ke ba bare ba rebelle, ezaki ke ba bloquer bana na biso na ba peuple congolais baza na est ba manifester te. Metokolo ba boye. Ezambala liboso te makambo ezo salama na Congo. IRSS ezaki tout puissant. Mais muto asalaki ke IRSS kweya ezaki américain te, ezaki occident un occidental te. Ezaki nde mwana ya ndako babengi Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev yanga na benga ndeko Tshisekedi Mikhail Gorbachev du Congo. Akotaki comme président ya communiste, akomi président ya RSS. Première stratégie à réduire ratio ba militaire pe ko futa bango malamu te. Na sens que à permettre ba américain, ba français, ba anglais, ba